Karine Mokonzi na mbetu y'hôpital video oyo babwaki na chez Mokonzi. Elobi nini? Elobi Karine Mokonzi eske makambu oyo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Là, on a un jeune garçon. On a bien, beaucoup de poignées. Et comme que tata bat, il faut d'abord les venir dans mon cabinet. C'est une belle génération, on va cabadi souti. Une belle génération, on va pas ça, va péder. Eh, beaucoup de souti poignées. Pour mon belle génération, on a cabelio. Eh, ya. Taka ozwate. Ata 5,000 francs ozwate. Nakos. Bolo, bazobanga, ngako na banga na bino te. Sobo ko beta na place bo mo beti na bino. Taka na oyela bino susu. Bukabati poani. Bo, tana bino bozo kana salle de sport bo vimbisa pake wana nzala. Tant que papa na mande fa au souffrir. No yebisa yo. Po mo na mbala jeune garçon kaba. Ba ata 1%. 1% na bien na 9 nyonso wana na habité bakabarate. Mbala ba jeune bakabarate yanga vraiment na habité. Bandeko na chez Mokonzi babwaki video ya quelques secondes. Karine Mokonzi na kati ya mbetu alali aza kofilme na mbetu y'hôpital. Elingi koloba te Karine Mokonzi aza na mbetu hôpital mais azalaki. Alors bandeko Karine Mokonzi ndenge azalaki na mbetu hôpital elingi koloba nini? Maloba oyo fidèle ya Myriam Mokonzi alobaki ke Karine Mokonzi asali fausse accouchement to ndenge nini? Karine Mokonzi na video na mbetu hôpital elingi koloba nini? Karine Mokonzi réellement abelaki koro ndenge alobelaki biso to ndenge nini? Video oyo babwaki na Mokonzi na chez Mokonzi eselekaki tango Karine azalaki na hôpital. Est-ce que Karine Mokonzi mokumba moto eza kotungisa ye etiaki ye mal à l'aise yango wana esengelaki azala na mbetu hôpital to ndenge nini? Bandeko nazolobela 3 options parce que yango mutu etieni makelele na kati internet. Soki nalobi nalongola option mosusu bakoloba papa robot efalo tia nyonso bongo oluka solution na modèle na yo. Ata modèle no eza ya bazoba mais toza nango posa. Boza na raison bandeko. Fona tia option misatu. Mais boloba teke papa robot aliaka nyama ya matoi misatu. Non. Ngani nyama ya matoi mibale to litoi moko na tiaka vraiment kate. Nga kaka nyama. Tango tu babomaka nyama nazalaka te. Bandeko na bandi na option ya liboso. Oyo biso nyonso ya liboso mpo na nga ya liboso na makambo na lobi te. Nga na option liboso oyo toza koloba Karine aza na mokumba peti sikoyo. Nga nazoloba toujours Karine aza na mokumba. Alors soki nga papa robot nazoloba Karine aza na mokumba
parce que réellement mokumba esalaka befe ya bongo bamokumba nyonso te. Donc nga natikala na mwa traumatisme ya mokumba ya mama mwana nanga azalaka na France. Azalaki nzoto kolongono, elenge mwasi akoko sauter même na 12e étage sans parachute akobukana te, abelaka pe te. Mais tangu mokumba ekotaki ye na 3e semaine, en tout cas mal à l'aise oyo asalaki ya pete te. Mal à l'aise wana esengelaki hôpital. Na hôpital basalaki ye ndenge tomoni Karine Mokonzi la baronne na image, parce que akendaki na urgence na ambulance, mwana mwasi moko abelaka te, nzoto kolongono. Alors tango basali ye examen, automatiquement eloko bayebisaki ye oza na eloko moko te, likambo moko te. Eloko oza nango ezali sango malamu, mokumba. Alors lokwa balobelaki ye na ndenga kitoko, mbala moko pe na malaise yango kaka na hôpital ayebisi ngai. Nga navandi pe calme mwa muke ndenge kaka mibali bazalaka. Mibali babosanaka ke mokumba ezali mapamboli ya Nzambe. Mais soki eyeli yango ata azala kozela to azala kozela te, bavandaka au lieu de une silence, une minute ya silence, mobali akoko vanda 1 heure de temps ya silence. Ondima te ke mobali oyo azalaka monoko. Alors mama mwana nanga alobaki nanga zala calme, ye nde moto akomi kokonsole nga etanke ye moto azalaki na esika wana. Yango tango nazotala video ya Karine, ngai option ya liboso yelinga Karine soki akendaki na hôpital, en tout cas toujours eza likambo mokumba, eza likambo mokumba. Mais lokola la baronne na monoko na ye abimisaki ke abelaki korokoro, bandeko c'est possible. Pour Karine Mokonzi azwaki vaccin te. Pe Karine Mokonzi atambolaka mingi te na ba masque. C'est possible akokozwa korokoro. Azwaki korokoro yango lokola aza na bantikora makasi, asalaki soki 2 jours 3 jours abimi na ye, bamoni aza na ye bien. Maintenant korokoro balobi vanda kaka na ndaku, confiné kaka 14 jours ata 40 jours, problème eza te. Poso confina au moins 7 mois na château oyo ezali na ba fantôme. Oh po banda komona c'est possible azania ou bien sûr makoko zala pe fantôme. Fantôme avandaka na ba fantôme. Mokokaki ko confiné. Alors yango Karine Mokonzi a confinaki na ndaku. Mais Karine Mokonzi a confinaki kaka te, akomaki kokende Suisse. Alobi yango bien azalaki na Suisse, azalaki kovanda pe ere moko iye moko. Kuna malili eleki. Alors lokola kuna malili eleki, e mamika ye lisusu malili yango boyoki pa ya Sarato la lobi, nazalaka ere moko le lobien, ere moko lobi mabe. Eza nango problème gravité. Eza nde Karine Mokonzi azalaka nde alataka bilamba lokola na prétend. Bon, eza kaka faute ya Karine te. Bastar balinga bongo. Nakosi bandeko. Soki nalobi na bebo beta sikoyo, ba video ya bastar o boyebi ya basi na planète oyo, même na Canada, neige kwei koleka ndaku, ton États-Unis,
soko filme ye okomona aza kokende kosomba eloko to azokota na voiture to azobima yo moko kotuna eske star bon yoka bandeko nga nabengaka bango star te nabengaka star bolinga kokorige nga ya tro nakomozwa problème bon tika naloba ndenge na mesana star wana mpo na bino nga na s star bandeko ba star oreba tia stop na bilamba ete po bakota studio na prononce yango kitoko mpe naza l'aise bokomona bango balataka bilamba yete na bajournaliste bazofilme bango ezala na tapis rouge ezala ntango atelemi azosola na bango balobi mwe mwana mwasi oyo ye azokanisa tozaka na ete ubie ndenge nini ubie bango nyonso baza bakonkira na makambo mosusu me na kolatela mba ya ete en plein hiver eza makambo na bango donc ekoma nango habitude botala siko Karine Mokonzi aza icône akolanda habitude ya nani na ndimi te akolanda habitude ya Kisimbi oyo bafinikaka bavunga nyonso na bilamba nyonso azwaki na Croix Rouge alataka koti nsima kei soki abwakeli bino video azotambola boyeba ezalaki ya ete meme na ete alataka bilamba ya hiver ou bien ya printemps ou bien ya automne ya hiver en tout cas alataka polo kutu te alataka tricot foko benga eloko na kombo nango foko respecte bakombo ya bilamba alors bandeko awa tozolobela nde la baronne donc pananga eza kaka mokumba to ndenge ye moko la baronne alobaki korokoro nsima nango na mode ya bestar ya baestar soki batie stop na bilamba ya hiver bazokota na studio non na studio donc bamode wana kaka alors oyo sikoyo mwana oyo nayebisaki yo ba $1 wana ekopesa maladi tala sikoyo fo akopesa nga devoir naloba makambo na yo alors Mura ye ayaki alobi pe tamboli na bachaîne Karine asali fausse couche alobi azwango na libanda averifie bandeko ntango alobi Karine asali fausse couche ye makambo alobi euti libanda bayebisi ye bandeko makambo oyo Mura alobaki ngai nazomona ngo eutaki penza libanda ye te moto alamukaki afonde likambo modele Mura alobelaki yango ayebaki ke Karine alekaki na hôpital pe info wana ya hôpital moto apesaki Mura ayebaki yango me esalami na moma oyo Mura alobi te donc ntango Karine alekaki na hôpital moto oyo atindeli Mura to atindeli moto mosusu moto wana nsima atindeli Mura sango bango nde moto babongoli lisolo donc Karine ntango akendaki na hôpital Karine amonaki bafi oyo banetwayaka amonaki badocteur amonaki bainfirmière c'est possible mpe amonaki Rafini Tumba toyebi eloko asalaka te me eloko toyebi alataka bata ya bato bazalaka kaka na hôpital ya ye tokokobenga yango uniforme te po Rafini Tumba Matumba
na kati hôpital en tout cas meme bakoko bakoganga au secours akopréféré azonga na ndako nayebi te soki aza kaka na hôpital. Oh matumba alors fo ezala matumba to collègue matumba to mutu moko modele ba matumba ye pa alataka bata elingi okokana na bato bazalaka nango na hôpital me oyo ye bata baninga mosusu na uniforme bango nde babetaki masolo balobi ya solo tomoni ye na hôpital fo ezala aza na zemi to fo ezala makambo bazoloba eza penza ya solo aza na mokumba po kote pe tomoni akei tomoni penza bien te po biso toza na limite nazoluka nayeba soki aza na chambre nini nazomona te me namonaki mama na bango ye akei mwaye mpe na filme eza te awa na hôpital epekisami kofilme batia partout bongo ngamu nasalaka awa nalengela mosala na nga mama mosala oyo namoni nango pasi donc mutu moko asalaka na hôpital amonaki Karine abetaki lisolo alors bazozo bandimaki ye Karine aza na mokumba bato nyonso internet evandi nie po mutu asalaka na hôpital akonfirme Karine aza na mokumba me lokola Karine sabimaki avandi na ndako akomi bien bake na wenze baluka matière ezomonana te bake na nzela ya voyage ya bamboka matière baluka ezomonana te Karine akangi bakargo nyonso ya matière alors balobi bon tokosala kaka système ya mida mpuku tokokanga kaka bampuku soki ya zamba te tokokanga te ya ndako isaji makasi na fufu ale bazwi yango babongoli yango balobi mura bombarde kaka mura non balobi ne kutu bombarde te bango penza balambi yango bapesi mura balobi mura eza penza ya solo auti hôpital asali fausse couche po Karine ayaki na hôpital ya solo ale mura amamiki yango bato bazwi basali baanalyse ba-antimissile mpe ya la baronne oyo esukisaka bato bango mpe badefendre baniati yango mpe mura amwangani apanzani moke yango wana bandeko lisolo oyo ya lukuta oyo elobami pa ya mura te mutu akreye yango me wuti penza na poto selonga papa robo ewuti na poto yango mura azalaki sire alors mura fungola matoi yokanga mura nalandaka barando na yo nalandaka mafinga na yo oyo eswaka nalandaka makambo olobaka me nakoso te ntango oza kosala makambo ozosala yo moko soki bapie yo news ezalaka aprepre ezanga position donc eyebanaka te soki eza ya solo to ya lukuta alors esovaka yo ozala bien mais lelo oyo mura premièrement bakomopesa information ya lukuta pe bango moko bayebi makambo yango eza ya lukuta nasi nayebisi yo kabwana deja na Miriam Mokonzi kabwana carrière na yo eza kosila lokola kutu mungwa te eza kosila na ndenge kosakana te tala oyaki na likambo oyo ozalaki nango sire ovandi me tala ndenge bimisio ridicule la baronne
alobi kutopona yo te. La baronne alobi yango bien pe alobi ndenge alobaka. Ye akobota na ndako ya libala. Wana maloba ebimi na monoko na ye. La baronne abimisi na monoko nete soko azalaki na zemi to soko aza na zemi to nini. La baronne oyo abimisaka kaka na monoko na ye akobota na ndako ya libala. Nga papa Robo soki nakanisi aza na zemi. Ata la baronne alobaka akobota na ndako ya libala. Parce que na yebi ke tango aza na mokumba bakosala makambo mbangu pote Karine abota na ndako ya libala. Yango pe makambo ezosalama mbangu ou bien normal ou bien na modèle na bango, mais ezosalama po Karine abota na ndako ya libala. Lokola Karine nano a confirmé te, nano pas de mentir te soko aza na mokumba. En tout cas, po nanga papa Robo aza toujours na mokumba pa kobota na ndako ya libala. Mais oyo ya accouchement, ya fausse accouchement wana eza ndenge na yebisi bino. Mura azangaki matière, Miriam Mokonzi sa yokane makambango kala ke Karine na mokumba solo babaloli yango na bandeko mosusu bakosi oya bango Mura. En tout cas, na sepeli ndenge bakosi Mura po Mura amona ke bato wana akokotya bango confiance te. Surtout azala na bango na fidélité wana nde likambo. Mais Mura na kata la Chine, la baronne akokozwa yo oye pe na la Chine biso pe tosiliki po ye. Mais la baronne na motema oyo aza nango akokolimbisa na nyonso. D'avance alimbisaka yo kutu. Yo kaka sala pa. Kaka nde biso nanga papa Robo modèle na kosilika pona pupulo atokoti na Chine. Na kosilika pona la baronne te. Faut qu'on respecte la baronne. Mais yo fona pupulo nanu. Atokoti fo zwata moko to mibale. Bon, sambele zalaka mibale. Ponga pe na koluka mwe nakanga frais ezalaka mibale. Ay, bandeko nasala susu nini awa. Nasukisi awa. Botikala. Malamu. Et ciao.
Quand tu mélanges, c'est comme ça. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.